nakendaki pa président Kikedi na ebisi ndenge esobe bazo négliger bodi akati ba misho bakenda na prison kuna ne bakenda na prison kuna le ba moni bango ga ba chef à prison de ba moni ba bi le quoi oya leka na TV c'est que mbongo ezali po ba sengaka $100 po ba pesa ye chambre bato ba olandanga na poto assiste ya bino Tonia souffrir na prison makasi. Donc, Aza innocent souffrir ma casse na prison à pépi même nie l'a dit et là qu'on ni vraiment aux une kati ya Tony oh lelo au pesaye mu Congo. Bonjour chers internautes, bienvenue sur 3W Congo Vibration. Site sur Bolandrab Actualité, site sur Bozorab Actualité à Solo par votre humble serviteur Jean-Sul Luonda, autrement dit appel et Nzambe. Babi Mikolo, j'en suis pas comme les beaux garçons de la presse pour comprendre la idéologie. On est en mode exclusivité, donc ils appellent SOS. Tant la télé, il faut comprendre que SOS, dans un balabala et puis dans un quartier local, dans la commune Yamatete. Donc, tu rendre visite et pas maman est artiste, un grand artiste qui est folie au sein du groupe de Ladi et Sobé. Artiste, ça lit déjà 8 mois dans la prison. Yango bat baleli leli trop bodi akati ya omona na te Tony bodi akati ya omona na te yango équipe mobimba ya Congo Vibration ngai na Thierry Mombaya paparazzi de l'Afrique toé awa tozwa exclusivité toé ba pourquoi Tony aza na prison elo ni nezo manquer elo ni nezo zanga po Tony abima yango jansi na telemi na obeta nzete na beti bâton donc bakala troté to sola na yemoko mama ya bodi akati. Donc artiste oza boye bina o bino boye biete beaucoup découvrir pekaka awa sali 6 mois na prison na ebike batamawa bazali Laura ba Blaise Mobobo Zebele ba Ramsia Gaër le géant garçon de Paris bat Laura ba Karine Boukaka souvenir de Paris bat Laura ba général Abax Mbouza bato bara mtema mawa to beti vraiment SOS masananga Jack Tumanda médecins sans frontières Christian Demer, Nebike Makambo Sue comme les bino boisitarate, Eric Mayoni, Yokutu déjà l'argent, Talara ou az artiste, à ce qui s'abino, à passer à beau temps na bino, mais les lois en la prison ya makala, ça 7 mois de rendre visite, donc équipe Mobimba, il y a Congo Vibration, donc tout ça chez Bango, en exclusivité. Tu sais biso to ya rande pour na masolo dans le lot tu es solo na maman n'habite bonjour ouais bonjour et pas batoni hein maman za pito za pour ça to kutana maman bonjour maman est-ce que ça vraiment maman Tony ngai vraiment na za maman batoni maman Cécile Ngalula maman lelo équipe ya Congo Vibration et kotala yo et pa na yo to ki ndero na biso artiste munene Tony bodi akati ne bat babinga ka bodi akati bakangié ça fait déjà 7 mois to ebité bakangié pourquoi bat balobi a violé bat balobi a yibi bat balobi a bomi mutu yango to kiti awa epai na yo to yeba le pourquoi to ebi ka yo za mieux placé ya ko expliquer biso ya ko yebisa biso po bana poto ebele ba ebi ke bodi a bomi mutu Bodia Sali Boy, yo siko faut expliquer biso. Na moni déjà quelques artistes pe babandi déjà koya pour bango pe baroloba. Artiste Papi Kader na moni bango représentant déjà Blanchi Azali, na moni artiste Msusu pe Msusu Bazali. Na ebité maman expliquez nous bana poto, qu'est-ce qui se passe Tony ça la 7 mois na prison. En tout cas, merci journaliste na mutuna yo tuningai po na problème ya Bodia Kati. Likamba Bodia Kati ezo kamusa même ngai moko. Po ezalaki likambo bako kanga Bodia Kati te. Bodia Kati azako vanda mingi na banoko na ye na batende na lupango ba parents na nga batika. Bodia Kati azako vanda na noko na ye Kazadi. Kuna na batende ezalaki lopango papa azako vanda mundele mtatika ki azako vanda ta mundela kufinde komba ebandi na lopango batende eko sala ke mundela bandi ko menacer baleki po babima na lopango eko sala ke avocat na ye makunju azalaki ayebaki programme ya bana ndenge bafandaka na kati ya lopango wana nde makunju wana ye azwaki ndekone Roger oya tozo benga lelo pauvre Roger oya kufaki na batende wana azwaki azako fandise tozaka na lopango wana tozaka na chambre fradi
na chambre froide wana balongola ka ndako ya chambre froide et ya ko sala ke Roger wana akoma ko vanda na chambre froide na Bodia kati bazali ko solola te ezala te na noko nezajo bazali ko solola te ye avanda na ndenge na ye bango pe bavanda na ndenge na bango e ko sala ke saint jour moko Bodi akendaki nini na bango na fikini répétition et pas président l'a dit Esobe akendaki répétition na bango pas l'a dit Esobe ba ko benga Tony ke ba former ke mutu akufi na lopangu na bino Bodia kati abi ale na kozonga nde na koyeba likambo wana mutango akufaki awa na lokele to na batende akufaki na batende na 13A akufaki kuna batende na 13A nde ko sala ke Bodi na poko ale bazongi bakutaki pe ebembe wana bamoni ebembe wana journaliste na biso ya matete ete bukumestre na biso ya matete ayaki na bato basala banquête tant baye basali banquête na bango batali ke mutu wana mibomaki ye moko azwaki singa ya ninyo ya mosquitaire na singa ya nini ya groupe akataki akangi azwi armoire mo ya garde-robe amataki ti likolo tangazaki mwasi to mobali mobali soko tali mobali munene Bodi kuta ko akote matana ete po aza papa mukolo munene ye amataki soko likolo bazali ko lala sente na mwana ndeko ne moko boye kombo na ye mwana ndeko ne moko komone bravo bazali ko lala na mwana ndeko ne komone bravo sente pe fiancé na ye pe azali ko ya wana ale ko sala ke mutango eloko pa monaki to yebite na ndenga mibomaka na ye moko na ndaku na ye amidiembiki ye moko ami prendre ko nde balobaka amibomi ye moko tango amibomaki wa Bodi pele bayaki na pokwa bamoni bayoki ebembiti les journalistes elle tellement ça qui déjà Bourgmestre tant Bourgmestre aye amona de se komaki pokwa molili moye ba kitise bembe ezala ite bazela ki suko ti lobi na tango ba ye na bato basalaka ba contrôle soki mutu ami bomaki na ye to soki ba bomaki ye soki ami bomai bata pe basali enquête na ba papa esili ba monike ami bomaki ye moko ba yego sala ke ba kitisa ke bembe wana ekendaki morgue tango eke morgue eleka mikolo basi bakunda pe bembe ba Bodi ba bosana ba noko na bopi ba bosana ke mutu akufa esili ndeko ne juge asa juge na Lucas kombo na ye makunju tango ya ye abandi siko banquête lokola azalaka alukaka baleki nanga babima na kata lupangu wana na 13 ana batende a profiter siko na maudom ya ndeko na ye lokola profitaki muko mususu baleki batoni balalaki bayoki kaka kokoko bafungula bakuti basoda batelemaki bayaki na mutuka bamo bakangi bango tawa bakangi bao bakena bango pa bakangaki Tony ye moko to na bakangi Tony bakangaki bato nyonso na lupa bakangi garçon ya Tony na noko na ye bakangi na Baudouin bakangi na Roger parce que bango nyonso bato bakangai bomba za na prison siko na moment boye bato wana mibale babima bato mibale ba moko bakenda na baona ndenga bakenda na baona ndena ba bukoko babimisa na bango batu na bango ndeko sala ke le bakanga baona la police ebenga biso to kendaki to vandi balobi to futa mbo babimisa Bodi akati aza innocent babimisi Bodi akapo bakanga na leki ya Bodi gela batiki gela batiki Bodi gela ngazabi abimi ake musala na epo ya za chauffeur batiki gela batiki pe Bodi akati babimi to futaka $100 nde ba libéra bango et ko sala ki biso to tika to ye na biso to bosana ti esali ke noko siko atikala ikuna pa kanyama to komo landela dossier pa kanyama kanyama alobi noko nde abomaki mutu wana bazwi siko noko bakitise na parquet matete dossier zalaki pa ya Ibula asambisi noko asambisi Roger asambisi wana Tony azada libéré asambisi Roger nani baye ko sake noko Roger Baudouin bake prison
tant baké prison bakanga bango pe na famille wana bakanga pe na famille wana mwana ana brava wala na papa leki na bango bakanga kiye bakanga ki pe susu fiancé pe akima akenda ngola nde sikoyo makambu ebandaki wana ekomile bandi kuno kosamba bita dossier on to moni bakanga ka batukingani bongo aloma wana aloma nde toni aloma pe fa mona na sa nini aya susu na moni ba tinda ba mesa faut aloma pe aya ko se présenter na parquet wana na tribunal toni pe ayi ko sala pe mukolango akeiti ayo kene pe ko se présenter ebike azane na problème te akepe ko se présenter là ake ko se présenter kuna babandi ko sambisa toni alobi ngai nazalaki te nakendaki na nini na ngai ponga nazana nga artiste et comédien nakenda ko sa makambu na ngai nde nazongi nde na yo babengaki yo na pareil faut yebisa biso kaka mutu abengaki yo toni abi ngai na yebana ba numéro na nga ezala mingi epa ya bato muta bengi nga vraiment na vérifier qui était pour R1 nazaki na R ya ko jouer nazaki ko jouer na kipaki te o te foye bakaka muto yo abengaki wana nazobise bon wana muta yebise juge na tribunal foye bakaka muto yo o ya benga ko ya binga na yebi muto abengaki ngai te foye ba ye kaka ba place wana nde place ba comment est-ce ko compliqué toni foye beka ya bi na yebi yete et sali bobabi bon les séances est élevé tokena to sala contrôle pas nini muto wana mi bomaki ngapi na landaki tokendaki biso sona ba toni toke pa batali ma place muto nga mi bomaki très sale muto nga mi bomaki to andika koloba ba moka le to bimto ki téléphone na likolo eleli wana suko makunju wana bengi na likasi o fo bo rete bodi akati bala mo boye toni ka ko manu akamba mo bakangi bodi bodi abina salini yo babi kaka na likolo ebengi babi to kangwa bo kanganga na position nini obino boko kangela wana ka ye moko mbakangi kaka ye moko babatu no subito tika to tele mi wape noko na bonga utaki prison ba ye na ye na Roger wana bayaki po basamba basambi pe malunga to ndenge mission na bongo yaki ka po basa nini bakanga pe bodi akati bonga na bandi ko lela ezalaka te justice ezate na mboka oyo bodi asali eloko moko te boko kangela ye nini justice ezate bazwi mwana wana mutakanga ke juge yaou asalaka na parquet ya Matita ye mutakanga itoni yo juge okangi mwana nga sali nini okangi mwana nga sali nini alibaye na toni na parquet abandi ko komela toni makambo toni kuta samba ani ko komela makambo lokuta komia sikonga tuni juge o juste okangi mwana ngani oboko yeba kaka akomeni mwana makambo lokuta nani baye kamata mwana batie na kasho na parquet ta batie na parquet lobi na ngoto kende poto landela dossier to kuta kamnya prison etelemi bato benga babena makaka bodi na kamnya prison na nyonso wana tomboza ko sala président la dit sobe azaki ko lobanini azaki ko assister bino tout na no assister kité assiste en tout cas président l'a dit en tout cas assister bisoté ngai moko mama na bodi akati na telema na kenda tipa ba sala ka on assisté tendeni po Lisboy Fondation ba toni pe babanda na kati est-ce que makambo zolo ba pona minute oyo ba olanda yo poto mobima ba Jean-Paul Tumbonio ba Igor 2 minutes pe bazolanda yo donc wana baza batu ya fief moko na toni bazé belé ba olanda yo il faut le ba makambo eza sérieux et puis eza ya solo est-ce que président l'a dit esobe assista yo oui ou non en tout cas wana mana ko kosela la dité na ko kosa te pon banda bakangaka toni na prison a souffrir on dit maté que toni alekaka na TV bango ba bongisaka batindaka groupe na bango mobimba batindaka Micho batindaka ba mususu bakendaka même jour nga mama batoni nazaka na eloko te bakangi toni leti vendredi samedi ake prison bakecha toni na bergement bache mwana na bergement nga mona kenda na lela makasi bache mwana na bergement mbongo ezate ba Micho bakenda na prison kuna le bakenda na prison kuna le ba moni bango ga ba chef à prison le ba moni ba bi le quoi oya leka na TV c'est que mbongo ezali po ba sengaka $100 po ba pesa ye chambre et comme ba yote et so ba bena suto ya kotala le quoi to ye kotala
Baba bi tozo pesa bino mbongo. Bo pesa biso mbongo. Na biso ba groupe Bima, ba sister Tony ba pesa eloko te ko kende na ba sima ba pepisa Tony nie. Déjà ba to ba olandanga na poto. Sister bino Tony a souffert na prison makasi. Donc aza innocent souffrir makasi na prison a pepi même nie. On dirait sobe ayebi ete. A pesa eloko te na biso ba pepisa mwana nga nie e pesa ngai pasi. Koma nga na koma na prison na bandi kutu ko silika ngapo ni boko sala makambo aboye boko sala boye pona ni ngai moko na zwa $100 na pesa balongola mwana na balongoli Tony na bergement ba eko pesa e chambre to vanda ngamo na futa ticket na kenda ko landa esobe tina fina fikini kokoma na koma epa fikini na fikini kuna na kuta bazo jouer rôle na ba ne bazo jouer na kuta na directeur nga na se présenter nga mama na Bodia Kati ba yambi nga pe ba pesinga kiti na vanda ye sobe ye apesinga mbote abinanga mama basolono so na directeur akoyebisa na yebisi bango nde bakanga Bodia Kati ndenge Bodia zo souffrir na prison Bodia za mwana ya maison oyo abandi na maison o bo mwana boyebi Bodia Kati na nini na bino isi boy na bino aja banda batumsukuru ba ya sima Bodia za ya mutu ya Kati na bino en tout cas bo sunga mbongo ezate bo sunga pona Bodi. Bon, na tika imaloba babi bon to tika ko se préparer to ko ya wana oyeka ka otiki maloba ata transporter ate lokote na yebisi ba na yebisi ka directeur na siminja na zong na yebisi papa banda batika la journaliste de ba ndeko ba yoka na bango te eloko moko te bakenda bavanda na bango e ko sala ke na kenda ki pa président Kikedi na yebisi ndenge esobe bazo négliger Bodia Kati nde bazo neja bi banga nazo peso numéro ya esobe moko apesi nga sko numéro esobe vraiment ya ye moko vraiment personnel na ye na on apesa ngo papa eko sa na poka moka yo benga esobe abandi ko yebisa bi vraiment bino ba makambo zo sa za malamu bino boza batu moko fale bo sister ka Tony nyonso na prison esobe yo koki ko somba ta saki ya loso na bilo ata ko lia ya Bodia Kati batika kieloko wana te batika ki yango te batikaki yango te nga monake dimanche moko na prison na yeko kutana nani nakutana nani papa tango asololi na président Ladi Esobe alobaki nini asalaki nini nde basola ma papa makambo ngo eza ndenge nini papa lobi ezo senga ba mbongo ezo senga na ba avocat mbongo vraiment po mbongo vraiment bima po makambo za papa yebisi makambo ndeza bon toyoki toko déléguer batu balandela dossier bazui batindi biko yaki awa bazui pe numéro à dossier bakenango il paraît que bazolandela dossier bazolandela dossier ngo eloko moko te eko saki mukosi moko Ladi abengi su papa o dossier josa papa pasiliki abi en tout cas président zo kamusanga likambo ngo ya Tony nga na yebi ke bozo landela mais suite ti lelo nazo mona te soki bongo botika la bino ngai moko naza capable ya kolandela dossier ya mwana nga botika bino nde ba ko kata lisolo na pa na Ladi eko saki jour eko landa nde to mona biko na nani na oya jouera papa na bosa ikombo na mutu bayaka 3 personnes nde bayeko luka biso papa toyeko luka bino pona makambo ya Bodia Kati po toyena mwa ndamba mbongo na bayeki nango na compte na bango ba artiste to esobe mutu apesa ki bango mbongo ba yotika seki mbongo wana eza bango moko ba nde basangi saki pona mona ki apui esobe wana te po mbongo wana bayeki no ba yebisa nga bango moko tozo kangisa mbongo oyo biso tokoya kotika pona Tony so mbongo bayeki nango za combien bana poto o ba olanda yo sikoyo ba Pamela Chibaka la baronne bazolanda yo ba mbongo zalaki combien oyo batu ya esobe bayeki otika mbongo bate sobe ba kotika wana franc congolais ezaki eko zata ba 100 000 francs te bo bien
ezalaki nazo ba ma vérité 1 million tebo ezalaki à 135 000 francs congolais. 135 000 francs congolais. Bana poto so boyebi 135 000 francs te. Ezalora ba $150 lora ba 140 €. Donc genre moi bongo ezaki ba artiste comédien ya ladi esobe ba ki otika donc wana ezaki na compte esobe te pona limite président ladi esobe rotinda chiffre wana donc na ndenge ya bien pona mutabima na prison. Mbongo wana eza ba mbongo oyo Beric Mayoni ba mesanisa biso kopesa biso mo ba chaque week-end donc na limite que président ladi esobe akoki kopesa mbongo bongo mama batu oyo ya poto siko ba Holanda siko grâce ya Congo Vibration okoyebisa bango nini. Donc bat bayeba zala un peu siko moi bref bat bayeba posa na yo pona minute oyo poto mobimba déjà bazolanda yo ba posa ya mama ya body ya kati posa neza nini pona yebike posa neza body ya kati ya bima ezosenga nini po body ya bima donc makambo wana nyonso expliquer batutu bazolanda yo po babosi ya minene bazali ope bakoki osunga bato balandaka body ya kati bato baza ba fan ya List Boy Fondation donc baza ebele baza vraiment ebele na yebike ba maître Jagger Mulenda baza déjà na poto chora mbomba le mbatable mama ya Tony yo body ya kati donc ils a vraiment SOS ya makasi exclusivité pour bozwango ezaka Congo Vibration pour ba msuba ko kamarambo te yebisa bata poto bolanda yo pour bandeko na ebele bazaki zaki awa na yebike lokola ba artiste na biso o bozalaka na bango neti ba côté moko ba msuba bima déjà ba msupe bazana kid ba msupe ba bien information te pour information ezotambola na ndenge bodi akati ya bomi mutu bodi akati ya violer bodi akati ya salibo attend que yo maman to yo zwa yo awa na kati ya ndaku éclaircir bana poto yebisa bana poto besoin na. Merci journaliste. Omoni makambu oyo en tout cas bandeko na bana poto les noms nazo examiner vérité o Tonia vande na prison Bodia Kati azav ma innocent nikambo Bodia Kati vande na prison a violé ki mutute a sape a sala ki pe eloko te aboma ki pe mutute donc abomi mutute a violé mutute bana poto boye bango na yebiki na tang oyo nazolo babo 2 minutes azali ba tunoso ya Tony o ba yebi Tony boyebi Tony ndenga kolela Tony akola kutu na bitumba te akola pe na koyina mutute aton akola pe na barankine te mais mokili ezande makamba mokili na mboka na biso oyo bana poto boyo kangai justice a solo ezalité justice ezalité pona nini soki mutu azaka ka ndeko ya bakosalela okana ndenga ndeko ya oya kangisa Tony aza juge na likasi oya kufaka azalaki avocat oya mibomaka wana azalaki avocat lokola ndeko na ye azalaki juge aza mokondi yango bazwa mwana nga Tony bafandisa ye na prison na compte ya juge wana. Combien de mois déjà en prison? Ndetolo babo azokende déjà 8 mois. 8 mois na prison basa asamba alobi na yebi eloko te mutu wana miboma ye moko nga pe na simba ye te nga pe tozaka ko solola te oneti mbonga ngozo sanga neti ba combien to ebite po bana poto na minute déjà baza ba maboro na bango ba poche na bango za déjà na gu bayeba ba rosala ndenge nini po na minute o ba prêtre bazali bato bazaki ba ro soutenir na ebite montango eza ya seto eza na niveau likolo. Merci journaliste. Ndenge zaboye monta ba mbongo mbongo to pesa ki liboso ese beba na ngopo to changer ki ba vocal liboso bakendaki na part ya avocat wana baliaka ba mbongo ya ba juge wana bakataka dossier mabe loka bakataka dossier mabe biso kenda na peine na 4 mairie na 4 mairie to zwa ki avocat mususu suko avocat wana ye azo senga biso ba mbongo po Tonia banda suko bandela ko samba na 4 mairie wana suko ezo senga biso ba monta oyebele o kutu biso ba bocha Tony to koka kutu ko bimisa te donc tozo koka kutu te banda ko senga ba monta wana tozo koka te papa ba Tony un chauffeur moko boye asala kané personnel akumba né docteur mo salaire mo kutu ko loba te
donc bana poto lenga mama na Tony yo na telemi sué na ngezali botika Tony te botika bodia kati te botika bodia kati te soutien ezande bino lokwa bo telemi boye bana poto bokanisela mutu na bino Tony boy nde boyebela ki na bolamu wana ti lelo boyebeka na bolamu wana boyebela Tony donc bosala o boko sala o njamba ko toucher mitema na bino pona ko sala pona bodia kati za libanda eso senga lokwa bo telemi bo soutenir libota o libota ezana mutu te ezala kutu famille tata na eba tuna raté ezala kutu famille mama na ebisu pauvre maman a telemi azana eloko te nga moko naza mwana liboso na libota tozana eloko te donc eza boye kaka bino nde botelema bobimisa moninga bino na prison azo souffrir ezo senga ka soutien ya bato bakotelema pona 4 mairie kuna bazo senga ba monter ebele to senga maman donc maman lobby trop maman lobby vraiment trop beau comprendre maman sali pas si il y a de larmes aux yeux donc nabi ke o eza SOS ya makasi bana poto nabi ke bo sunga donc nabi ke bo benga po bosala ba makamango maman na moni pe nena yaki na ekutana na ba artiste ebele nezala comme d'habitude bayaka na moni déjà présence ya Blanchi My Foudre je t'aime o eza ya président Papi Kader ayaki pour aloba pe makambu na moni pe déplique patindi déplique artiste chanteur atindi là ya ba musicien et chanteur tous appelés déjà tout jeune d'Afrique tous appelés sous na batu ya José de Londres Sida Bilele ya Tigarabi sauté Sida Bilele babi bientôt Sida na Katakine tous na Kaluji ministre ya Rankine babi Mikolo pas comme maestro tous ali sous na grand artiste ali sous mususu ya président la bisora toujours Sida Bilele pour bomba les caramo trop donc tous na kati awa Ezaou Ezaou Makanda tozana awa muto atikaka te ba équipe toujours kaka ba soutenir maman na biso ba équipe ba solola na maman mais na bi ke tozonga na yo na bi te lo matin mukio ko bisa président la DSOB na bi te so asali mabe to bolamu me oloba eloko mo direct ki pena landa yo po na bi ke président la DSOB olanda yo oloba ni mo eloko moko. Merci journaliste. Papa l'a dit naza na problème na yo te na yebike yonde osala ke mwana nga Tony abima na télévision azala oya zali papa la dit eloka na regretter eloka na zo regretter mbalo esalo ta passe elo na regretter papa la dit souvi na bino ya isi boy na prison ekomaka te même bilei Tony aza mutu akoyi kozanga lipa te Tony aza mutu akoyi kozanga elamba te Tony azalaki mutu ya batu yango papa la dit kanisela Tony kanisa bolamu moko na kati na isboda o Tony asala Tony apesa pe ya yeba film eleka azali ko pesa pe ya yeba histoire eleka kanisela Tony wana Tony abandi isboy aza mwana mukie akoli na kati ya isboy la di eloko nini vraiment ozwi na kati ya Tony o lelo opesa ye mukongo nazo senga ka président esobe telema o soutenir mwana wana telemo soutenir ye na obo pesa ki wana ezali mbongo moko kutu ya mukie obo pesa ki ezali mbongo moko ya mukie esuka ika na avocat na ba carburant mais esobe telema soutenir mwana wana pe akobosa na yo te eloka na kosenga na o président esobe soutenir Tony na ngai soutenir body ya kati kanisela bolami moko na isboy oye pasala na zioka merci landa ngai mama bodia kati na motema pasi ya mwana ngaza na prison azokelela mwa eloko akolia esi lota yo zali mais nzamba sunga isiboye kendeka liboso tozana mabe na ngote. Ok, donc chers internautes, comprenez que on est en exclusivité, ça fait mal au cœur. C'est un grand artiste, Tony Bodi Akati. Bodi Akati, c'est un grand artiste. Mais maman s'oppose un numéro de téléphone ou qui opère ça, moi vite fait, pas de balando pour artiste et puis faut baloba. Na bat peu om sous bazali et faut baloba moi ba témoignage à terre mouké mouké. Puis ça numéro bat bazwa pour ba bengayo moi quelque chose batine. Tu dois comprendre que maman mon numéro qui m'a pour passer l'équipe vraiment dans mon thème. Talarara, mon tazo perdre. Yo petit frère Tonen. Petit frère, son numéro est Ali. Au ça.
On t'a eu numéro donc. On a pesa na numéro à papa. Oh, y a besoin à kutanata à benga na zo pesa numéro à papa ba bodi à kati numéro na ezali 099 40 33 682. On est à 099 40 33 682. On a des numéro à papa ba bodi à kati. Papa Landu. Donc, on a numéro ya papa Landu, papa ya bodi ya kati. Binope o dabo mesana na Jansi Luonda, boebi ke moi vite fait numéro izawana bobenga. Tout ça déjà na quelques artistes en habité Blanchi, my food représentant ya Papi Kader. Tout ça na déjà awa. Tout ça na déjà apoyer azanga toujours maloba ya lobate. Nebi kina minutes oyo. Venanga fondé kabe azolanda ngai Jenny le Aquarium ya mboka azolanda ngai pourquoi pas fiston et Guilhem Maloba de Panama Sadiki Vietnam na ngalema ozoyo kampela ngalema petrus na yolo mukombo so donc merci namoni na minutes o namoni awa na kati ya lupango ya bodi ya kati chez babodi ya kati oyo kosala nini ponga na yeki babenga kingai na ninga SOS na ninga G na ninga vitesse ya makambo yo bisan Congo vibration exclusivité euro lekate pour biso to yoka rapasi vraiment na mutema patron na biso mobobo Blaise Zebeleer rapasi ya bato na habité na moni oyo ko représenter Papi Kader plus que vainqueur et ça linga vraiment na écouter dans place Papi Kader azali na moni ke olanda rapena ba makambo chancel même des médias na habité toujours na Papi Kader dans bientôt na habité na moni awa blanchiment il faut que je t'aime. Ouais, merci vraiment pour la parole. Donc, il a repoussé un peu comme et ça a passé. Et ça a passé. Et comme on a des artistes, on a des artistes, on a des artistes, on a des stress, on a des soucis. Donc, le niveau haut, le niveau marambo, et biso artiste, c'est ça qui se passe. To koki aussi pour tant et tout into la sa volonté na biso pe bolingo to za nango moi wana yango to ye ko assister mère. Et bino moko partout dans le monde entier bolandi ne mère expliquer donc ça dit ngana ko kate passe na yoka bodia kata za artiste munene donc artiste munene ça dit on lo ya munene ya mboka oyo asali pe trop asali trop na mboka oyo asa nzonzi ngebele donc so il le Lisi Boy Fondation ils en a 10 ans c'est que bodia kata beti 10 ans so beti 20 ans c'est que bodia kata beti 20 ans. Et si est-ce que beaucoup imaginent que l'artiste le roi Bodia Kati a souffert dans la prison? C'est-à-dire que ça a biso passe. Et ça a biso passe, il y a un moment où tu es mis. Côté le manabiso sengaki, na makas na biso moto kokate babi musapi moko sokola lisute sokola relongité pardon. Et tout senga ba soutien ba ndeko o balingaka biso bandeko o ba sepelaka na biso ba artiste tout senga ka mingi ba soutien na bino. Oza maman na SOS na bike yo côté na yo ba chancel mbemba bazali des milliers ba te belé cité moi ba komba batu o pe ba ko aider maman ba benga papa ba benga maman pour bodi katia bima 8 mois na prison un artiste ba 8 mois na déjà beaucoup ça ko diminuer carrière na et puis yé patika la likundi ya famille mutasala que moi j'ai kota na parler moi ça qui a loso hein moi vite fait moi ba kombo ya batu ezaki ba ko soutenir pour na bika yo penoza na kafumba ya batu wana ba benga ba sala pe moi j'ai bien des grands gars lobby ça dit que ça passe bodia kata sa parents aza des responsables aza les nés de la famille dans ya libota donc yé penda likundi ce qu'on a minute au 8 mois au bokofri wana et libota na ye mta soutenir ngo bana na ye na minute au batangaka ça dit boka passe au biso tozana ngo bande ko na bino ba artiste yango to singaka ki ba soutien na bino nebi ki grand jogo beta chancel mbemba o ba artiste na bino ba sepel sarabino nebi ki bokotika bisote venanga fondé kabeya les mystiques fiston maloba et pourquoi pas na Jenny Lema Aquarium ya mboka ba artiste na bino bo préféra bango yeyo Lorette la compressor Renate Kapaya venanga Jisenzinga Vietnam na ngalema boyo kampela ba petrus bazo plaire jok tozoli la passe na mutema biso za na makokiti te esengaka ki mwandambu ruti koto mwandambu na gauche mwandambu koto yo nde sala ki artiste na bino za libanda na ebiki et le garçon capable maboko majorette et le garçon capable ba artiste na bino bo sepela kana bango yo to lela to na soutien ti to lela soutien za te ça dit que mambo so to bito le batro et côté tribalisme to on comprendre que so que zala que et na ba artiste belé le na mboka o so ezaki mamna bango to mona ba artiste belé ba telemaka mais moi tribalisme kota
biso bana matete tolela trop biso matete bendele koko ya te ya bodi aza vena biso ya matete ya kala donc biso pena tito na monde oyo bango baba idole azo comprendre bango bandi idéologie biso tito ela na lokolo boy sadi ke ba vi wana to rondi marate ke tout mona bango ba souffrir boy nebi ke vena ngai go 2 minutes matete yango matete telemi do so biso to telemi te bat ba telema pena nte sadi ke biso na bana matete photo laksa na volonté photo laksa bolingo ngo yango to telemi et merci à trop na sepeli susu et pourquoi pas na DS depuis États-Unis nzelo l'équipe nzelo tout na kosola bo solo lande ça dit plaisir na ngeza ki marquer apesi numéro mère apesi numéro bobenga et ça la biso bien so lelo tout moni susu body akati artiste na bino o bo seplarane tout moni libanda donc plaisir ya tout ça dit que ça c'était l'artiste Blanchi je t'aime donc je t'aime mieux représentant numéro 1 il y a Papi Kader plus que vainqueur à lobby à ça qui aussi et puis à chef nabi ke bateau atangi baza très puissant baza bateau basolara bien bo solo la talara passe ça pendant nantima et puis tozana na beau frère il y a Bodi Akati bonjour bof bonjour invité talara socio artiste baye ba journaliste ba Kiti site ya munene le roi Congo Vibration et Kiti na kata Kinshasa tu toujours à juste exclusivité et puis interview toi ba Bodi Akati pour maman expliquer biso tout n'invitez pas sinini o yozo kana mutema o meka ko expliquer bata poto. Bon, ngai penza na za mingi koloba trop te mais pas si kaka na motema puisque ndenge bango ndenge ba kanga bango da prison puisque mutu wana amidiembi kaki na ndako ya midiembi kaki azaki na leki ya ye azaki na mwasi na ye na leki ya juge wana oya kanga bango atinda bango na prison bazaki na ndako wana mais comment c'est possible battu baza zinga boya ko kanga battu na botinda bango prison tilelo ba jugement bazo samba ndenge nyotu le roi yaza mutali kolo donc yazo longa kaka po yaza mutali kolo puisque ndeko na ye wana midiembi kaki atika ku voir même testament atika testament na eza na maboko na bango mais bazo kanga ba innocent oyo bazaki lokolo bazaki lupangu le roi lupangu boye ya midiembi kikuna bato bazana banda ku zinga bana bakanga bango batina bango ba prison tilelo donc tout monde ngo vraiment justice à l'état eza wapi et le numéro 5 na bana poto basala ma vite fait le roi ba Idrissia Massini Barodim Poutou et là on aussi na bana poto baluka kaka avocat oya makasi puisque ba avocat loto tozozwa ba avocat wana devant type wana ba avocat yazo bimisa donc bazana si donc baluka ndé avocat ya makasi oya kolonga bango puisque okangi kaka bato ba innocent ndenge wana po bozaki boza banda ku pembeni lokola moto midiembi kaki bokangi bato otindi bango prison siko bato ku baza kolala na moto yango midiembi kaki ndako moko bazali banda bato baza kolala ndako moko bazali banda ba mwasi ne kuto bazaki ne mwasi akima akene soki bangola soki wapi mais bato bazala bango ba innocent ba vandi na bango na ba porte mususu bakanga bango ba bwaka batinda bango na prison ndako moko bazoka bato ndako moko batinda bango na prison. Ok, donc bana poto Blaise Belemo Bomboyo Karapasi ya batu wezaki beau frère to poussa na libanda po batu belepe baza libanda bazolanda biso. Ok, donc beau comprendre qu'on est toujours dans le quartier, toi na quartier Lokele pas ba Bodi Akati dans l'artiste Oza aza emprisonné, ça fait déjà 8 mois déjà na kati ya prison ya Makala. Il faut pas battre baloba. Photo ye ba peso Bodi Akati ya osa babulamu ba makambwa a tozana loboko na mobali tozana papa ya quartier donc papa o ayebi ba entrer na ba sortie ya bana nde ba botamana ne ba kola romeka ko expliquer biso Bodi Akati peut-être après Bodi Akati ça lave mabe toroye bango ya papa. Bonjour papa. Bonjour papa. Tout le monde na kati ya quartier to lingi toi interviewer juste muké par rapport ya Bodi Akati. N'habité Oueza Congo Vibration bana poto ba Holanda yo et loroni nokolo ba par rapport ya 8 mois na kati ya prison ya Makala ya Bodi Akati. D'abord na remercier bino mingi pour ba chaîne eza ebele. Mais eza na chaîne moko te et pensa ki pour ça la eloko bino bosali lelo. Déplacement bosali et sali malamu penza poto meka ko s'exprimer eloko passion toza na biso ba papa na kati ya quartier. Nakasi matete mwa mutabosa ni mwana azate Tony mwana bandi muke na makamune ya comédie et jusqu'à ce que nzamba pamboli azomata muke ti lelo eko se retrouver na groupe ya président Sobe mais eloko komela ki même biso ti lelo to sala ba analyse nango to miyebela katende ni mwana na ti lelo afanda na kata prison eloko na ngai ka ko lancer appel muke na son excellence ministre de la justice. Na kasi za biloko mingi oyo
alingaka esama na kata justice oyo ezozongisa mboka na biso nsima na basango mosusu ya mabe na libanda mpona justice na biso eza lokola na badossier oyo d'abord nanu ya biso moko bana mboka boye nakanisi badossier ya ndenge oyo ezali kaka oyo biso tozovivre nango na quartier lelo te mwana tovivre na ye banda bomwana na ye abotami na maboko na biso akoli na maboko na biso na matete soko lobi otambusa kamera na ndenge za kotambola boye okoyoka teke mwana ndenge akoli na mobulu to na likambo moko ya mabe to na mabe na baninga na ye etikali totikali koyeba ngota mukete mais par grande surprise lelo toza ko traverser période moment moko za difficile na parce que mwana ya ndenge wana azala na kati ya prison. Alors ce qui lelo nazo lancé appelle à son excellence ministre de la justice à comprendre que ba magistrat mingi baza ko bebisa kombo justice na Congo et pas nanga na kokai ko proposer na ba dossier ndengo tala pauvre famille ndengo baza même na moyen ya kolandela makambo mona na bango te soki ba kokai construire bureau moko ya ba inspecteur moko judiciaire indépendant ça dit que lorsque ba tout o baza na possibilité te bazui ba ka ndengo ba kende ba pesa ka responsabilité ba famille wana ekende ko mona bureau wana po ba meka ko zo ba inspecteur moko o bazali indépendant po banda koluka ba sala ba enquête ba trouver ba enquête moko correct avant ko sala condamnation ya ba condamner mutu na kasere ko zalelo ko moko ya malamu pona ba petit peuple o bazala ba moyen te. Deuxième sujet na ko loba isa problème ya na ko lancer appel et pas président Isobe na kanisi mutaboko li mwana na théâtre soki mwana oyo ayebani partout esa pona ye azana ba relation pe ya mingi akoyi ko abandonner mwana oyo te ameka ko apporter main forte pour luka moyen abeta même ba porte pour na luka ko aider mwana on a na prison place azali. Cher internaute namoni papa na biso Géry Mungungu le vieux Géry Mungungu papa ya Djogo na biso Cédric Mungungu eza SOS nebike bino côté bairo bosala rajete bosola mère na biso Pamela Chibaka toujours na master na ye toujours de tout le temps de tous les jours Jeanne nebike Jeanne a solo la bien Jeanne Tona SOS et ça là mère na biso Pierrot Demba nebike yo les mystiques nebike yo ataba bwa ki yo te me bandeke baro yembela yo SOS comme le tozana maman pasteur ya Tony donc maman pasteur au sentir que mère spirituelle il y a Tony l'artiste Bodi Akati. Bonjour maman. Bonjour papa nangai. Que biso émotionné nous en ngo ne loko nini oko kyolo ba pona ba internet nyoso bola no na poto. Na pesina nzambe merci parce que na rotala penza ke na kacha ya dossier oyo. En tout cas, il y a liboso jalousie côté makasi pona mwana biso parce que ça innocent. Tout le monde est que kotina molili. Tout le monde est que kotina makamba politique. Tout le monde est que non, photo me manka pas nani, pas nzambe ou asa likolo pe na se. En tout cas, moi na oyo azana innocent. To lundi ba prière, na zo photo na na bonde la ponango. Toujours na lelela nzambe pona photo moi na oyo. Photo yango yo na bonde la ponango. To kwa ko tika likambo bongo te parce que to moni ke yaki likama moi na te. To moni ke molili moko atene besa nini et koti afin que ba bebi sa réputation moi na oyo. Vous comprenez? Donc, aza innocent, ngazam sen nzambe. Ya nzambe ya kaisala, ya kaisala. To mone ke bitumba mwana sans nzambe, intervention nzambe, mwana ba okende bien basale ma bien na prison, bien ba boma ya bimate, bien ba signer ke mwana akufa kuna bien ni. Nde ya omoni te nga pe na kota elikamba mwana. Na otala boye, a mwana mwa loba te. Aza na problème abatu te. Azaka na ye kimia tout ça batu musu batika bango ndenge nika kombo ya mwano nde batelemisi nzamba solo banini mama pasteur nzamba solo banini pona Tony nzamba lobi boy pona Tony aza innocent na kotala boye Tony ayebe loko te justice nzambe fait kita pour ça là parce que muta faire vivre Tony eza tata nzambe o yakela ye alors nzambe wana akata likambo ya Tony na sembo nyonso ba nyonso batie maboko na vie ya Tony ba faire souffrir Tony pendant temps ya vandi na prison justice nzambe sani elanda bango parce que ba koseli makambo oye aebite bible bima wana muto ya sasa nini abandi muninga ebi likambo wana te yango wana ponanga
justice Nzambe et sala do bana poto biso to basena Nzamba lokuta to koti likambo te Nzamba lobaka maloba basali na Nzambe ekokisamaka na sima ya maloba basali na nani ya Nzambe donc soki basali na Nzambe balobi o basali na Nzambe balobi yango Nzambe pa osala nini aosala maman pasteur donc Pichu Ichele oyoki maman pasteur vibration en tout cas tolingi bino mingi bino nyonso en tout cas sali biso bien boye pe boye kokutanga to akipe na kati ya prière à 12h et coïncider pe na likambo ngo donc Nzambe akota likambo Tony. Ok, merci Pichu Ichele donc yo moko comprendre Pichu Ichele a solara bien na moni lisusu Ramsia Gar le jeune garçon de Paris Vanessa la baronne Vanessa wana munanga kati Vanessa la divaro kansaye mayete tozara na kati ya masola Tony na yebike déjà ba artiste ba royo poussa na ministre Rankine to pe na ministre za awa panza bango na ninga sima po yetanga lobaka poto telemaka na yebike poto ministre na yebite donc représentant numéro 1 numéro 1 dans le banda numéro 1 donc numéro 1 il y a de Londres Sida Bilele na yebike Ezaou Makanda a poussé déjà. Bonjour ministre. Les beaux gars de la presse. Merci donc rien à dire. Tout le monde awa et pas batoni. Tout le monde habite émotionné nos anango, bakatini nos anango, bakandani nos rosano poyo au fachara trop. Nabi que so déjà baniko fâché à la mystique. Donc on habite au rolo banini, loba yo peno foloba. Merci les beaux gars de la presse. Donc moi déjà si déjà ministre Rankine Boy Kalouji je vais défendre mes collègues, les artistes et comédiens. Il faut que na fief. Et pas yo bodi akati abotama na cérémonie maman imora lobina bande ko c'est-à-dire les mamans zolo bana micro oyo maman bimisina ma misu donc la maman fait couler de larmes donc maman choqué batu tout dans le monde entier choqué biso ba massa bodi akati. C'est-à-dire qu'il y a un problème au moins maza innocent, mais vraiment a relaté l'histoire très bien. Donc au tel c'est-à-dire baba jijuana na évité la classe batanga ezaki a pour pas la honnête ou soit pas la contre-population. Na évité la classe, c'est-à-dire un bon juge local jijuana vraiment au tangi la classe né belé. Or au tangi pour la contre sous-population. Maman expliquait clair bodia kati azala quitté babenga ke ko benga yo comment juge mutu babenga ko benga et puis azar artiste numéro est éparpillé partout to piste ba numéro partout ça dit mutu moment likamo be sala ba Kalouji azoka numéro Kalouji rapide j'aurais pas le temps de vérifier azul numéro na wapi c'est qui m'a appelé tu vois parce que yo comment un juge bima ke makamona ke ye babenga ke ko benga mais yo zo landela na benga ki yo donc c'est là prouve directement que azol lukaka pour nuire moi na mai alors bana poto barabana mawa ba comprendre que moi na maza innocent na ebi ki à travers émission oyo et puis à travers site oyo ndemera pesi numéro ngala osenga na maman mikolo charger ça la kaka permanent na téléphone pour équiper ça makambo mais na ndenga groupe maman ndenga expliquer pour na ndenga groupe vraiment ce qui eza bongo ndemera expliquer ngala regretter ce qui vraiment eza bongo ndenge maman a expliqué nga Kalouji misa Rankine na regretter vraiment ebelé na komi tuna ba question pourquoi ba torturer bodi akati bongo ataku to akomaki net ya kolongwa na basuka mais botala ta ba bien fait ine maman lobi apesa ba histoire na Liz Boy apesa ba idée aza bato ba banda Liz Boy donc Liz Boy c'est 17 ans bodi akati 17 ans na kati Liz Boy. Moi je pense pas dire on n'a pas de Londres belikama boezelinga mouvement vraiment ko bana yemoko Sida Bilele tina bana mai babeta kara président la dit sobe to ba travailleur na bino to komaka basé mingi na groupe to komaka famille to néglige ko ba famille na biso ça dit nga na ba ngaso na ba suba ndeko na ngate na komaka ki ndeko na nga collègue na nga ona za na boulot président zwa tika kanda na ka goloba ki ya dossier bodia kati za mort d'homme il faut la na ba ndenge moko logique là tu as raison mais intervenir étant que président à Bodia 4 étant que petit nayo étant que moi naza fidèle ah Bodia 4 naza fidèle naza soda donc il a dit sobe na Liz Boy il peut intervenir quoi mais na comité na biso ba
ba groupe na biso ba ben on dire ba association na bino so ba théâtre boze la carte muta kufa pour tekela so ba badge. Là j'adresse directement na ba président na mona président Masumu na mona président Lombe na mona ba bele ba président na biso wana donc bolinga carte artiste akufa pour intervention et il y a un leader ou bien à la leader comme tu viens de dire pour intervention ça là pour voir tout le monde qui est présent dans ça qui likambu c'était toute la ville tout va se mobiliser qui pour abima hein donc ça la rappelle pour na biso ba travailler na bino boy d'Arabie sur na ba kabo tout na ba famille pauvre donc ça dire moi qui c'est tout bête mbela boy na TVC qui ça ne va pas ils ont senga ba moyen ils ont senga makambo pour moi na maya bima boloko na bozo ko na sango oza boloko ya parité ya boloko ya Belgique ya boloko ya Congo ça dit makala okopepa ba sumba mousse okopepa ba sumba mousse moi na osala ba Dorcas bienvenue Teles Damson ukutu nzimwanka donc moi moto longo donc a banderole banda tongonika ti soiranta a Damsonika lipamboli na maimona ya bailor donc nzimwanka da batu Toulouse mo talentina biscotte vraiment bo pleurejo que na biscotte bo bengali merco a tête de merjak mo ba give me mo ba Dimitri mo ba Sampaio mo ba Desantino ba Kamanyo la bo dona benja ça dit mona masa la bim sumba Cotonou ya Pacifique ça dit na lobi maboye ba tout apoto bo la ba mawa mo ba 100 mo ba 50 mo ba 20 mo ba tanga mo ba komona bango zarazara nabi ke présent na ngai kuba mbongo la légende papa social azana allemand nabi ke vraiment akobenga Costa Diomi yozali mona suka ba ya ba Diomi ndongala okobenga Bekio bala où repose la confiance du ministre nabi ke ye ko karaboete akobenga famille Motingia na mona fe na nga chercher Motingia ba Niket Motingia la lumbi de l'étendance de Magistère yo olobara mais votre Congo vraiment c'est la merde oui c'est la merde na baka boende il faut tout le monde là-bas ba soutien na bino la lumbi de l'étendance de Magistère di chakalambi oya gifuki a dit nga vraiment na ko pesa numéro te po maman déjà pesi mais en cas de force majeure za matete moi 2 jours 3 jours courir ça la quitter numéro ba mère ya kokanga boko be rappel Kaluji ministre ranking pour na ba information boy ba que so tinda travail nga ekokoma ce qui na meli bino boleki ne ministère bo fundinga bo public Kaluji meli la bodia 4 là je ne peux pas le faire parce que c'est mon frangin beaucoup contacter nga na plus 243 89 64 36 268 na bandeli pour na ba fiston tout elemo énergie ba yoka pour na ba trésor Kazunga Ishimata ba yebake boda kati masa na bango ya matete aza mona boloko donc obenga na plus 243 89 64 36 268 c'est bon rupenga bobengi peka na numéro 6 ya agence donc na numéro bozo mona wana ti bo mo délégation mo ya artiste toye Pomba déplique atindi représentant voilà tout jeune d'Afrique donc nabi so bandolo ba awa ego tala mais on a méchant na rankine dans na nenga Jolis boy bo solola mutamukili ya bimsum toza pe ana Esaou Makanda nabi ke Esaou obeta mwelo mo ya vite fait ba pepe ki bala bana ba mikili ba Holanda SOS talaka o mutu na yo o pena mutu no akati bozala kaza boza ko damsone na ye mweni na ebite sokolo banini so bitu ma so bitu na c'est trop dit on a dit père spirituel papa na ngai ndala singa lolo na baba lolo Esaou Makanda c'est fait na boda kati Tony Aloma nga bien ke mobali ya Kovo dans la passe motema makasi vraiment je n'aurais sans o ba bien ke na répétition ba bien na pause na 12h bien ok allo wana Esaou na bingwa Esaou ya bodi aza makala jasili onda tuko na isunga te foma tali mamo via na ebisa ngai bandenge mo boy salike akisha pona ngai lakini via ki makala ndenge nini na kokwa gite salenga pasta motema vraiment na ba gite na siti caméra et bina boy donc na bité bato to poto bato pena ma bobaki ya boudata na kombo ya Tony enda ko te kombo ya Loma na mboka ba masa bakola na ye na lokele partout caméra ngo émission était ma partout pour mon émission
boyede boyede kati vraiment osengi aide na bino vraiment na ebité masa na gloire mukoko na Paris ye yake mutu na yo bolaka na ye boyede boyede kati vraiment na ebité vraiment donc na liste boy na pour ça de sobe avec arcane avec fidèle c'est-à-dire que liste ça la 20 ans et puis ça la 20 ans liste boy fondation pour exemple maman ça mutu papa oboko la kabana kotala ko anga olongwa na ete za makambo ya na fille mutu botaka mwana epo alonga ke pe futa na ndako na ye afana ndako na wote papa kotala na tele de sobe avec mwana yo papa aider mwana et que tout pe poto linga ngabo ngabo kati vena pepe kibana na Paris Fanny Meta vena Roger Sunga Junior Confiance que boleka timoto vraiment na bité gelo masoko na poto ya bolide za na position za na makala o ka jolo bike za makala za boloko la Kinshasa boloko Paris te boloko à Paris olia olata na yo siko ah bolide na nga beta OK landa varaza olata pamba tala parler yango yo bomoni bino parler ko te boda wuta lokele parler yango yo bomoni parler ngizali bomoni mama nga lele boda za ki konzi ya famille avec le coup la moto na de famille na ye soit 100 francs na ye faut maman zo 8 francs ya tika na 2 francs la poche na ye donc naza ne moso doki na ko lo bati donc c'est dire que ba comprendre ne ba na poto donc ezau pena za na ne lo rakati au kokate papa o yanga il c'est que papa baba lo kenga za makanzu lo mbangu si ya buda kati donc c'est quand merci boyede biso merci pour merci boyede biso déjà donc merci déjà venanga sobe par présent na singo merci beaucoup pour sobe singo merci pour sobe parce que o ka biso pour aider biso azali banda avec banda pas attendre liberté ça c'est bien bato ba kobenga penga ya ndengete bato na ngai ba kobenga penga ba pesika plus 243 89 66 207 35 skande na bisa bino Natasha Ngando motema ya dadi Ngando na bika bino bosola bien ezaki SOS tous un grand chanteur na biso chanteur des moments quand la mine était beau découvrir pas Pomba Néance le pharaon bon comprendre on a tout jeune d'Afrique bonjour tout jeune ouais bonjour Bogara presse oh tout jeune d'Afrique mission Pomba déplique dire que yo kokabola toujours mawa na ndeko na biso artiste body akat quoi talaraka makambo to ki mama lobi esali biso passe Pomba déplique place azaki a bisinga tout jeune dire que kende nanu yo kama mama lobi e bongo yo pesanga suite nde na yoki nde na bike no ke no solo la pena président nga Pomba déplique no expliquer mam tout na yoki contribution pesa la bien contribution eza la mais ezate ka ke batu bino bota la biso fo bino pe botia o dire que ba vena nga ndeti ba aimer bubebu ba saki loso ba vena nga héritier mindim na bika to ndima kete mais o comprendre na mambo sala mama ngano asola ngaite non ndimande ngandi mabaramsi ya Gaillard le géant garçon de Paris ba Eric Mayoni batungandi makayangwana soka solo rane pesa rage en plus yayo masana biso bodi akati a mwana lokele vena biso héritier minimum en plus mwana lokele est-ce ngaza mokonza ba montre mena ebité Idrissa ngai Idrissa lembango pena aza dega yo moko santé nga da tout jeune azwaka ya ngai na bike a koyede pe mama na makambo o mama lobi da mère apesi numéro na yo mo bika to na kini bo comprendre quoi via pena héritier minimum solo la bien o comprendre na bike na tikelo ba venanga na masa nanga lisusu en Angleterre soko sali pe moi geste pour na maman et ça la bien masa nanga Arnold Kavangama et ça la vrai fort quoi ouais yo mo yebikaka biso ba tout jeune moi contact ba bika ta ba moninga na makambo et ça peut bien ouais numéro nanga 081 72 28 202 numéro so bolukinga na WhatsApp bo mon empeka na numéro plus 243 081 72 28 202 ouais. Donc merci bana poto bana mikili c'était tout jeune d'Afrique babi défenseur ya Pomba Néance ya za chanteur bo découvrir mikolo po azana babiloko tellement tout ça na moi bamawa yango ndesenga moi yemba trotema na oyamba na émission ndeka bosenga ki donc Vincent Mangala na yibike Jezali na moni sous blanchi na yibite sous blanchi ngolo banini c'est à dire que ngamona comprendre ki bateau sona solil bangonti na sali lisumu donc les sous-moments venant mal placés, net va Pierre to dimba les mystiques. On a dans la boîte qui met un sous Pierre to dimba. On a boupia, vendre na ngoni na yo et pourquoi pas na bagile Sinkovia, double T, double T, Trésor la tortue Star Rose, venant Chancel Mbemba. Bat
bâton magique 1000 poumons, bâton magique 1000 poumons, babi ça dit que so soutenir artiste na bino et ça biso bien tolé la kapona bodi akati mingi number na ngali mapo talaka o ali bosse bungaki plus 243 89 550 11 33 89 550 11 33 do wana mingi bami na WhatsApp baebi na Facebook ga blanchim osani président Kader wana président babi président Sola loi prêtre wana za prêtre penda papa na ngai leader na ngai lingenda 6 mois nga benga ki 6 jeunesse ntumbu marula babi makamoyo et sugarate yo payera na contribution no ça la biso bien jeunesse ntumbu ordi pour Christian de Mer Idrissia Massini merci pour na babi Idrissia solo linga eloro bat basola raté vena biso ritse minimbu na yebika yebi Valère Montro IWC eza Idrissia Massini mutapesinga donc zwango bien IWC babi 24 heures chrono rien à dire quoi. Merci Idrissia Massini pour na montre na yebika senga kutara mo balikolo mais bon total ape eloro na biso oyo o tout jeune d'Afrique zoloba tout jeune apesinga abi muntu asola bien na ebité Solanga ponga penandi mamponga la ramta tembe teti de teti. Chers internautes, je suis déjà à la fin de cette émission. Mais les un numéro mon apesa ya famille sope boroko benga bozwa yemoko Tony Bodia kati na kati ya prison bo makambo esale maratezaka na kati ya Congo Vibration plus 243 089 42 06 828 089 42 06 828 donc bozoye moro Tony Bodia kati na kati ya prison et puis après abisinga na pesa ba mbote pa batloa neti ba mukoko die nzola Tony abisinga na pesa lisusu depuis Paris na pesa ba Gemima na pesa ba Batumani donc vous comprenez ba combo ezamo mystique pour na yebite nga mesana dabna batnanga Beric Mayoni ba Promedi nangola donc voilà batapesi pesingai Luau Bertolé donc bon mekabino mo bobenga bato na tangi ba combo esala bien pour natanga ratanga rabino donc je suis déjà à la fin de cette émission le beau garçon il y a presque congolaise à Silisi nae na igana zo exclusivité au bat bakoka kozwate donc eza boulot na ngai mon boss Blaise Zebele omoni boulot na Chéri Mombaya o amona na raté azaka toujours na sima caméra donc beaucoup tara na Facebook beaucoup marara Chéri Mombaya bo comprendre bo mona ga caméraman mo ya Bogar caméraman bientôt azana bino pe na kati ya Paris un caméraman na kati ya Paris donc son amina loba oh chanson za songi donc vous comprenez que caméraman azoya à Paris bientôt et puis on s'allera juste moi 3 mois il y aura ma formation mon boye il y a vite fait donc sans oublier Tati Mouteta les pétroliers à 120 degrés venant de la Rosanga Masolo Guillewa Mokonzi à Grenoble j'ai une image d'idée Moussoumar le vent de la richesse mon pépé nabi ke ba colique à la mingité j'aime pena ozelo j'ai des Mbouza bientôt à Kinshasa j'ai des Mbouza grand prêtre grand ngolo na kati ba kini donc torozala zala na yo et puis torozala pe na famille Tony nabi ke enveloppe na yo ba ki ekoma pour na famille Tony poza SOS ya makasi sans oublier ba mère na biso ba Karine Bukaka ba mère na biso ba Mami Mofila, maman Mofila, Jean-Sia Zolela, et puis Chéri Mombaya na téléphone, t'as caméraman Nicolas na téléphone, botinez moi iPhone, et ça l'a bien sans oublier la maman de garçon, maman Novalim, cadré toujours ba petit nabiso le rôle là-bas. Petit babele ba grâce kitiaka ba Chris kitiaka ba Jael kitiaka sans oublier la famille Moussoumar tarabat basé belé na potokolika na Kinshasa famille Moussoumar rien à dire c'était avec les artistes n'habité trop artistes ba kota kaka et lomo ya suka kaka to telema adjeje yo ka ne bomoni blanchi pour ça na raté et ça la moi bien ministre ba kota donc ba misuba solo la te ma solo de sili nango ba mona ke tozaki ensemble tozaki ngolo ba yo leo ba fort Chimène Angalia. Est-ce que batona botanga est-ce que ba solo la raponga linga bat ba solo la roi Beric Mayoni kasi o kalu Jimini Sarankin autrement dit maestro like makengo ba voiture na bi ke va solo la mutabakar nani lisusu kalu nga so na beti mutu c'est ça important et puis ça utile na beta dans les vidités aleki chancel même wana demi-dieu jogo na biso na ba René Makondele ba chancel Mbemba pied d'or
Donc Chimène Angali aux États-Unis d'Amérique, place où Yvette Madimomo bazalaka, na ba Jibe Kumaluta. Nana ba masse bien États-Unis mais na zapa bon pour basola tina otanga su kombo na. Masalanga ba aussi depuis États-Unis babi bâton toujours Christian Dember. Na États-Unis na zana Jibe Kumaluta, nana Chimène Angalia, nana Yvette Madimomo. Donc na makamba ya boda kati ba ozala toucher, ba benga et puis releka bien. Na Londres na Becky Yoba. Là où repose la confiance du ministre. Sur la radio, vraiment assis. Donc, et puis, nana ba Adrisha Moto, maître Beba Zibeba. Nana ba l'alumni de l'étendancieux de Magistère. Maître Jagger Moulenda, donc, yo bimbo te place aux allées. Na Suisse, je suis de Londres, Sida Bilele Azanaki. Mais Sida faut contribuer, Sida faut contribuer. Qui awa, qui yemda tina ngana vérifier ne yolika. Azanaki. Mon colonel Freddy Lombwenadio. Est-ce que hier a Sida Bilele a contribué na babilamba auto na voya samta bilamba est-ce que na enveloppe les sous benga yo na robenga Congo Vibration pour na 4 prison Cameroun Kotarate. Donc visiter nanu ou même libanda aux interviews. Mais jour to ya na parler place nga na uti kotala. Yo rozala tout ça ngana Thierry Mombaya. Thierry Mombaya a rozala toujours na DSLR ou ya cher à filmer et puis ba Disha Kalambi ou ba Gifu Kiadi ba otala image. En Luzolo na Belgique bazana ba maman na biso la patronne Fatou Kayembete mais Fatou Miracle. Ba la duchesse bango tout baza touché na ka o komeli bodia kati. Ba Patrick Mopongo pe sali bango pasi. Patrick Mopongo Kaluji Misa Rankin abetio. Obi ke nani abepe na peso mbote nani Eric Mayoni grand prêtre azam mystique na nenga fo mokonza Ralph Lauren mokonza babilo rasika. Grand prêtre Eric Mayoni autrement dit mayonnaise ya ba Eric yo osola koleka activation allo na allo. Donc quand tu promets, tu réalises. Eric Mayoni, c'est Kaluji Misa Rankin. Numéro Rosoga page ainsi et puis contribution au Tinda ngala Rosoa na longoli 1/10. Après na ketika na famille. Chers internautes, donc je suis déjà à la fin de cette émission. Comprenez que moi bien c'est côté na souka pone bandeli moi ba mawana ebi goza pour ça ba pepe kibala po dana tangi na pepe kibala ngutanga sunani ata moko tanga ata moko ya souka. Je n'ai confiance. Fani meta ojesunga. Pepe kibala kitoko blashi ya souka, je t'aime ya souka pardon. Nga vraiment ya suka na otanga kaka na pesi mbote na ngai inga fondeka be Patrick Abango depuis Suisse, Patrick Abango de Switzerland, c'est-à-dire que so yo quitté ou la fort. Merci vraiment donc na bana tout ya Panama, bandeko tout, cadet, vraiment cadet bino tout ba Black Lime bino tout bandeko na ngai vraiment na lingi bino moi trop, ben certes vraiment tout jeune patindeli bino ba mbote na bino quoi donc respect. Mais ming tole la grande soutien et ça l'a bien battu auto tani oyo ne fils que oyo toucher moi soutien héritier minimbo nga pena la bandi otanga lelo manifeste toi héritier minimbo pour nga na ba IWC donc yo mo ebi ba prix nango donc ebi ke yo osa pe makambo nengo osa pe baninga mususu on ngai héritier minimbo aza fait na biso ya oni ça dit que au artiste non ya oni non balaxi non volonté et to laxi volonté na biso to linki bino pe ba fait na biso bo chape moi poids et ça la biso bien héritier minimbo to yoka yo ve trop na moni seka solo la bien tenga fait non solité mais na yoki est trop ça dit que aza pe fait na biso to leli matete oh non matete non to moni bena ki ba artiste belé bazana souci mais ba ko réagir ça dit biso to ni to pesa non pas to l'accent volonté to l'accès volonté ba veut soutenir biso ça bien c'est kitoko donc rien à dire chers internautes on est déjà à la fin.